Angelica ndeko mwasi biso na Noël toliaka soso te. Biso na Noël toliaka meme, balegime, samo, obakisi ba côte de porc, côte de vache. En tout cas, biso toliaka soso te. Yango wana mibatela Angelica Madelena la soso. Oyebi bien, na Congo, to na Afrique, na bonne année soso. Mama bomi mboka. Alors Angelica, la chose mi batela. Nazo lakso ndenge ko mi batela. Surtout nazo benda yo matoi. Oyakati ya sama kolona yo. Makutu. Bandeko babolingo. Likambo ya kitoko. Likambo nini? Le 1er février, ti le 6 février, toza na forum. Botu nangate soki nini? Ya kitoko. Yo mutolobaka. Kemboka. Secteur nyonso. Ba okipango na bapaya. Kotoyo. Ba chinois. Kotoyo. Bengi. Kote kuna. Ba pakistanais. Alors. Yaka na forum. Le 1er février, le 6 février 2022. Kuna, okoya na compétence na yo, okoya koloba. Po makambo na yo, ekokoma. Paya nani? Fati Beton. Tala yo, ozoloba, papa robot, olie, yango longoli masque. Mais yo pe yaka na compétence na yo, yaka koloba na forum. Le 1er ti le 6, yo pokolia. En plus, bandekono, tangu, tokozwa, ba secteur wana, bakoteka susu lupango te, mais soko yete, bapaya, bazwa toujours na secteur wana, bandekono, bakende bwaka ngunda, wapi, na kanku, La décentralisation, nous avons passé en revue la cartographie du pays. Il y a plusieurs opportunités d'investissement dans notre pays, dans tous les coins du pays, dans nos entités territoriales décentralisées. Et à Geneva, nous présenterons cela aux investisseurs éventuels de la diaspora du Congo et des amis du Congo qui seront nombreux à ces grands rendez-vous. Et ces assises seront tenues en quelle période exactement? C'est du 1er au 6 février 2022. En tout cas, compétence na yo ezali nécessaire pour na kotonga mboka. Fati Beton. Bango kuna baposa bitambe. Otamboli na bango oselumuki okwei obukani mokwali soko. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Angelica la chose. Fungola matoi. Banda oya na internet, oya kaka na polémique na rando. Polémique na rando epekisa minango te. Mais lukaka ba cible oyo yoko salela polémique. Yoko kangama na Karine Mokonzi ti wapi. Bayebisi yo mbongo oyo kolesa bana na yo ekouta na mutwa Karine. Donc d'après yo bongo soki na lobi bongo yo moko lobaki yango
olobaki mama na yo na Brésil aza infirmière. Lelo oyo soki na Brésil mama na yo bazo ndima ye azo futa bempo parce que osalaka transfert ya mbongo ya YouTube na kombo na ye. Yo oliaka ta inkate. Alors o décidé o bokola bana na yo lokola ya liboso akomi na 18 ans ya mwasi na mama oya yo na bana no 5 na kombo ya Karine. Na kombo Karine, Karine apekisa na ite. Ezala na mabe to na mal apekisa te. Mais yo, Angelica la chose, soko za na dignité, ndengo lingaka babengo madame. Ozomona même pas, nana kopeso dignité, à part ba o basalaka pa na yo. D'avance ba o basalaka pa no, bazo peso dignité te, mais bazo peso respect po ezali bisika balelaka. Mais yo moko kanisa bien. Na yokaki olobaki soki osambwa soki bakolobani. Mais non. Madame azalaka asambwa te. Biso na poto soko tuni nani asambwa. En tout cas, na ba o baza madame na o baza madame te. Eza pasi po baloba basambwa. Soki balobi asambwa, yeba likambo mutu esambwisa ye. Mais soko tuni soso awa na poto ndenge nini. Wana nde bakoloba soso esambwa. Soso asambwa. Ndenge yo ozali. Soso. Ozakaka soso pona forma soso te. Mais modèle osambwela oza penza soso lisusu. Yango wana kolobaka te Karine azo bengo. Non, ko bengo soso, oui, okokoloba. Mais kolobaka te afengi yo soso. Po yo ozo représenter soso. Na tous les domaines. Ozo représenter madame te. Oza ne loko moko te ezo lakisa ke oza madame. Ata yo moko sala examen de conscience. To yebisa mama na yo. Tindele ba video osalaka. Loba mama tala 10 video oyo. Yango nde mutele sagabino. En tout cas mama na yo. Na kanisa akoloba na yo. Turo tika babunda na kuna. Bakene zoka bilamba. Na ba Brésilien. To na ba Chinois. Bakene tekaka na wenze wana. Po ba vivre. Mais Angelica. Okomo sala makambwa wa. Ozape ko sepela. Okoko sepela na yo. Poza mama irresponsable. Mais mitala nanu. Pozo sambwisa na mwana mobali ozoloba. Obobota na ye azana chiriki. Ozoloba ke mobali no azana chiriki. Obanga kaka ye. Mais soko banga kaye abenga giti. Ozo sale lokote. Atindi audio. Ozoloba ke yoza libre, ozwa liberté. Mbala moko na mobali yango asambwe. Asambwe ponga na zoloba te. Kanisa yo moko. Olobi muto bangaka papa na nani mwana na yo. Azana chiriki. Olobi ye wana muta bengi. Soka bengi po apekisa. Ok. Simanango olobi. Atindi kutu audio. Chikana yok sabino. Audio yango. Tango yokisi biso audio. Alobi yango bino. Makamba ba YouTube na bino wana. Alobi oya lobaki. Me yo. Kanisa malamu. Kanisa malamu soso. Alobi. Simanango yo bakisi maloba. Yo za libre ozwa liberté. Osambwisie. Elakisi obanga kayete. Yango yo pe mubali yango ozana chiriki. Oninga kozilakisa nini? Ke mubali.
kozana mwasi na yo otika na Congo Angelica pona nini o intimide ba fille o bazana na kata Turki to o intimide ba Joe o bazana kata Turki ke mwasi na yo babenga ke madame na ndako kuna bisiko tiki bozana bana misala mwasi na yo atambulaka na jeep mwasi na yo atanga $150,000 na balabala bongo olingi bamonelo bongo me bamoni yo bongo te po asambwisi yo na live. Donc tangu Angelica la chose azolobela mobali ya Karine Mokonzi en tout cas na kati émission yango asambwisi mutu moko kaka eza yo papa soki na nani oyo botisa ye oyo alobi abangaka mpe alakisi biso na internet abangaka ne yo te mawe ayaya kuna na Turki osani sala kaka makambo okosala eza kaka mboka me longola na mutu bazwaka yo mobali ya valeur bakokozwa mpe mario ya valeur te parce que modèle atete yo po basi mosusu baza na mibali ya mario na ndako baza na bajigolo me akipaka oyo aza nango te apesaka mobali wana autorité ya mobali me yo na kati ya Turki osambwe mwasi na yo soso confirmé soso de toute catégorie alobi abangaka yo sima lakisi abangaka yo te yo mpo kovanda na yo te kamata tinda audio mbendre moko boy tout ça alors yo soso biso na poto soso esambwa soso osambwa oza penza soso yango wana ta Karine atangi kombo na yo soso na liboso ya mama Charlotte asala nango nini asala nango nini mpo na poto soso tolobelaka yango R2 mpe soso esambwa ocomprendre bana na biso mobaliaka basoso oyo ya balabala vite fait ou bien na McDo chinkinchik me na ndako mpo osala soso mpo biloko ezala ebele olandisi na soso esambwa na Noël tokolia yango te na bonane yango mpe te soki eza wana mpo ekompanie kaka misuni mosusu oyo ekozala wana bamakaya bukutu komitungisa te tozalaka nango bacarton soso irresponsable oyo azomibenga madame azolesa famille na ye banda bandona bana ya liboso na age ya 8 ans lelo bakoli alobi ye moto azwaka bango en charge oyokaka mpenza soni te mondela ko mondima mama na yo mpo ozosala pa ya Karine Mokonzi continue okoyeba soso. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, on a Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, t'as un boss des boss, il y a un danger. Donc on va accepter le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengi ya Komba
Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, bafa nyonso ya Elengi Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de Kitoko, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va se mettre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tebe mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, bafa nyonso ya Elengi Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de Kitoko, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va se mettre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tebe mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.